Mbula ya sika ebandie, makambo ya sika pe ye. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse, toujours fidèle na habitude na ye. Tellement alela clientèle na ye, na ebandeli ya mbula oyo, atombeli na bango nyonso. Bonne année! Ba meilleur vœu na bino nyonso, na année oyo ya sika CAA. Akani komema bino na ba dimension likolo lisusu, encore plus de confort, sécurité, ponctualité, et likolo nango bakisa luxe. Au travers bavion na ye mokwake, bobosana te na 2026 oyo. CAA zokokisa 34 ans mokoka, toujours na service ya bakongolais, pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA, mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Week-end, c'est là, merci aux élèves, merci aux télévisions, pour la journal, pour la pour journal au pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté qui mokola jeudi 5 février na 74e Nation Play hier Breakfast na Washington na mbula o thème na yango ezali bongo réconciliation et dialogue héritier mapindi mapesi nouveau détail. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assista qui jeudi 5 février dans 74e National Prayer Breakfast kuna na Washington. Beaucoup d'années oyo, beaucoup d'années annuelles, ezala créé depuis 1953 pe ezali placé na thème ya réconciliation pe ya dialogue ezali ko viser mingi ko rassembler to pe ko sangisa na esprit moko ya respect pe ya écoute ba décider pe ba personnalité ya sensibilité nyonso au-delà ya rituel 74e édition oyo ezala ki occasion pour na ko porter attention na ba femme pe mibali oyo bazali éprouvé na ba crise pe ba conflit ya ndenge na ndenge oyo ezali koleka na mokili bazali victime ya ba guerre ya violence pe ba oyo nyonso bazali touché na terrorisme ba réfugié ba déplacé pe bana ebele bazali privé na avenir na nzela ya misère ba famille bazali confronté na injustice pe na ba inégalité lokola ba réalité oyo ezali kosenga ezala souligner ndenge président de la République pe ba politique nyonso ya réconciliation ba geste concret ya justice pe ya choix responsable pour na ko protéger ba vie pe ko rendre l'espérance nyonso possible bosimba pe boye ba chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki pe encouragé et pa ya président américain Donald Trump kaka na milulu oyo oui, Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, a encouragé chef de l'État na partenariat Oyo et Outeri Kozala signé entre République démocratique du Congo et Longona, États-Unis d'Amérique. Oyo ezali partenariat moko stratégique pour na économie pe développement ya République démocratique du Congo pe pour na koluka kozongisa kimia na est ya République démocratique du Congo. Près de 3 mois après désignation na poste ya président ya comité exécutif ya Union parlementaire africaine UPA na mokuse président ya Sénat ya République démocratique du Congo Jean-Michel Sama Lukonde yé a salaki visite na siège officiel ya institution oyo peza na Abidjan na Côte d'Ivoire. Reportage Nadine Nassona. Après désignation na poste ya président ya comité exécutif ya Union parlementaire africaine, président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ya République démocratique du Congo a salaki visite officielle ya mosala na siège ya organisation oyo na Abidjan na Côte d'Ivoire ayambamaki na bokomi na ye epai ya secrétaire général ya comité exécutif ya UPA Idi Gado Boubacar, président Jean-Michel Sama Lukonde a marqué histoire na ko visitaka siège oyo ya UPA na occasion ya 50 ans ya organisation ba discussion elongo na secrétaire ya UPA et portaki mingi na ba défi pe ba opportunité pour l'organisation na promotion ya démocratie pe ya développement na Afrique. UPA ezali ko regrouper ba parlement ya 42 pays africains bazali ko œuvrer pour la coopération parlementaire pe renforcement ya gouvernance na Afrique. Guidé na secrétaire général ya UPA Idi Gado Boubacar, président en exercice ya UPA a visité ki ba bureau nyonso ya siège pièce par pièce
question ya kopalpe réalité na miso na emoko. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a profité na visite na na siège d'organisation na Abidjan pour na présenter na secrétaire général ya comité exécutif ya UPA magazine publié na suite ya tenue na Kinshasa du 18 au 22 novembre 2025 ya 84e session ya comité exécutif ya UPA pe ya 47e conférence ya ba président ya ba parlement ya UPA revi oyo ya première ya Jean ezali ko répondre ba temps fort nyonso ba résolution ya ba assise na Kinshasa na délégation oyo Jean-Michel Sama azalaki accompagné na sénateur Mwisha pe député Geneviève Inagosi pe ba conseiller elongo na ba membre ya cabinet na ye bokutani oyo elongo na homologue na ya Sénat ya Côte d'Ivoire ezalaki occasion à profiter qui na visite au na Abidjan président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge asololaki na homologue na ya Côte d'Ivoire madame Kandia Kamara Kamisoko na siège ya représentation ya Sénat ivoirien ba deux personnalités bango ya République démocratique du Congo pe ya Côte d'Ivoire bakutanaki na chambre ya ba représentant ya Sénat ya Abidjan bokutani oyo et marqué étape moko ya malonga na renforcement ba relation bilatérale entre bamboka mibale na ba échange na bango mibale ba abordaki ba sujet ya ndenge na ndenge lokola ba défi commun oyo bazali ko faire face na yango ba parlement africain coopération parlementaire yango pe elobamaki lokola levier essentiel pour na ko relever ba défi pe ko souligner importance et engagement collectif en faveur ya démocratie na continent président ya Sénat ivoirien Kindia Kamara akumisaki mingi engagement ya Jean-Michel Sama Lukonde en faveur ya intégration africaine pe ya promotion de la paix asolinaki ba initiative concrète oyo ekoki kozala mise en place pour na ko renforcer ba lien entre ba parlement ya deux nations na ngambo na ye président ya Sénat congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kenge pe président en exercice ya UPA akumisaki mingi atalisaki gratitude na ye na accueil oyo ezalaki réservé pour na ye boye a réaffirmé qui peut soutien na ye na coopération parlementaire régionale pe asolinaki ba effort oyo ezali bongo kosalema pour na ko faire face na ba enjeux socio-économiques pe politiques oyo ezali ko toucher bamboka na bango boye azanga kite ko évoquer situation sécuritaire na est ya RDC lokola likambo etali ko zongisa ya kimia pe souwe ya ba pays africains nyonso balingi développement ya Afrique bokutani oyo ezali pa moko ya malonga pour na diplomatie parlementaire renforcée entre RDC na Côte d'Ivoire oyo ezalaka toujours soutenu na Kinshasa na espoir ya ko inspirer ba nation mosusu ya Afrique pour basangana pour un avenir meilleur. Population ya vandi na ville ya Inongo kuna na province ya Mai-Ndombe basala ki marche moko ya monene pona kosenga départ ya gouverneur na bango. Bolanda reportage wa Héritier Mapnepe grâce Poba. Différentes couches ya population ya province ya Mai-Ndombe mingi penza na ville ya Inongo ba telemaki bango nyonso bazali ko solliciter départ ya gouverneur na bango Nkoso Kevani le bon oyo azali visé na motion moko ya défiance ya assemblée provinciale ya Mai-Ndombe. Au total 5 honorables députés provinciaux nde basigné motion oyo ezalaki bongo na se ya mbula babangaki mvula te bango nyonso ba mouvement ya ba jeune ba notable ba différentes forces vives ya province pe ya société civile bango nyonso bazwaki daso ba route to ba nzela minene ya ville ya Inongo pona kotalisa kanda na bango na nzela ya marche pacifique oyo basalaki. Objectif ezalaki ko soutenir motion de défiance oyo ezali adressé contre gouverneur na bango Nkoso Kevani le bon. Marche oyo batambolaki e bandaki na avenue Kwangola balekaki na ba avenue misusu lokola Mission Mama Yemo boulevard Mobutu ti na installation ya assemblée provinciale ya Mai-Ndombe epai wapi ba manifestant babandaki koyemba banzembo contre gouverneur na bango. Ezalaki nde na nzela ya memorandum moko oyo population batangaki bango nyonso batundisamaki na esengo komona ke gouverneur na bango Nkoso Kevani le bon ayeba na kolongwa pamba te bazali komona ata ba réalisation mon côté. La population de la province de Mai-Ndombe, toutes tendances confondues, réunies comme un seul homme à Inongo, chef-lieu de la province, pour montrer notre attachement à nos élus provinciaux
soucieux de la situation dégradante de notre chère province livrée à une gestion calamiteuse du gouverneur incompétent Nkoso Kevani. Le gouverneur Nkoso Kevani tenir l'image de la vision du chef de l'État dans la province d'Al-Maïndombe qui se manifeste par le non-réalisation à l'impact visible. Nous demandons la démission rapide de Nkoso Kevani. Le cas contraire, son départ sera brutal et terrible. Bosimba Peboeba que le 21 octobre, il est kinde mention oyo ezalaki déposé tino le loyo ezwami kaka na bureau ya assemblée provinciale ya Maïndombe street moko ya Malonga ezali koyebana te. Tobeta masolo etali population avandi mingi penza na quartier de Bonhomme na commune ya Matete baza konyoka makasi nkambo etali inondation soki mbula ebeti moya koleka na eza te et puis bana ya commune ya Kisenso ya kote kuna pe baza konyokama. Reportage. Population avandi na quartier de Bonhomme na commune ya Matete route ma crevette oyo bozali komona etongama esuka na 16e rue de Bonhomme bisika mosusu même na commune ya Kisenso ekomate boyeba inondation enyokola ka population na ndenge ya kosakana te tango ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple balekaki kuna population ya Kisenso na ba quartier ya ndenge na ndenge pe quartier de Bonhomme bazali kolela balobi awa motopompe nde ekoma lokola moninga na bango lopango na lopango bazalaka na ba motopompe na bango soki ba inondation eye soki mvula enoki balongolaka mai kaka na yango bazali kobunda na ba caniveau ba collecteur ya Malonga ezali te likambo ya pasi pe mawa ezali vraiment soki mvula enoki population azangaka esika ya kota makolo boyo kandenge balobi ba motopompe yana eza ngala ba effort perso donc mai oyo eza mai ya caniveau ya Prince ya dilapé donc équité ce qu'on a école ya bilenge ekiti boye or que canalisation nango faki ekende na balabala sima mais eye epasoli koto eye tibu alors epesa biso pasi koto po soki tondi mai ekota na ba palais donc et puis ba canaliser la biso yango te certainement falaki attendre yebe ba tongango l'état tongango et ça la vraiment bien canalisé, bien construit. Ça a fait quelque chose de bien pour nous. Fati béton, président Samsa Kitoko. Par-ci, par-là, tout le monde a construit, mais biso koto yo, là isolé, bah occupé bisoté. Na 16e mairie des bonhommes, voilà 16e. Prince côté soudé la macadam et soudé louane. Parce qu'on va prolonger, bah ti va boire, bah qui les na mandila ou bah va aller là-bas sous qui santé là, à comité. Maintenant la salité, ils ont continué à tout justement continuer. Ba terrasse na biso des bonhommes eza bouché basala ka ngote so continue ba venir au moins na ba nye comment ko ka tina ba terrasse ba dale longa mapangu ba dale koma na balabala terrasse ya l'état tete tala terrasse ne komi do mbula so ebeti likolo yindi do tokoma mitema likolo parce que mbula so ebeti terrasse tondi ba pont oyo moya ko lekeza te ma ekotela biso na bandako do souci na biso eza do tozolela na chef de l'état ta la biso likambo yo. Donc ceux qui sali boete population koto to souffrir. Souwe ya population ya koto oyo ezali ke ba collecteur ya Malonga esalema pamba te mai nyonso utaka Matete bisika na bisika ekwela kabango kaka na quartier na bango bongo likambo etali inondation ya ngonde ezali konyokola bango. Honorable Montene élu à Selemba Wazwa qui diplôme de mérite week-end eleki na maboko ya dynamique des enfants de militaires engagés pour la République. Christian Kengebeni bas détail. Honorable Maoutwene, Papa Selembao, Dieu les responsables, a passé que week-end de mon côté très chargé. Misala Kitoko et Zanga Kateko Botambuma, Awa Tozana siège ya ONG Naye, Congo de l'espoir, Azalaki surpris comme on a, l'Isanga ya Banaba militaire, Oeba Sangana na dynamique Babengi, dynamique des enfants de militaires engagés pour la République, de mer na Mokuse, Bayaki Kopesai, diplôme de mérite pour la Misala Kitoko, Oyoye Azali Kosala, Banaba militaire.
sénateur balobi azali kosalisa misala kitoko na commune ya Selembao, misala ya kobundisa makambo etali bosoto, misala ya kokure bakanivo, azali kobundisa pe insécurité na commune ya Selembao sur le plan professionnel kolobate ba formation ya ofele ezali kopesama na nzela ya ONG Congo de l'Espoir grâce na honorable Maotwe Nedu les responsables na micro ya Info Lingala yemoko atelisi esengo na ye. Na pesi bango merci mingi na ndenge bakanisi pour encourager ngai sur leads oyo ngai nazosala na terrain na Kinshasa en général et en particulier na Selembao na makambo etali sécurité oyo mokonzi mboka azobunda nango ntango nyonso na makambo etali éducation to enseignement de base oyo chef de l'État pour naki gratuité nango ngai awa pe nazobunda kopesa ba formation ya ofele na ba cours ya langue auto école informatique et coupe couture esthétique et j'ai belé et na pesi bango merci pour toza ebele na Kinshasa awa choix na bango ko tomber likolo na ngai eza eloko mukete toko komona eloko yo geste basali eza par exemple eloko la mukie mais pour na ngai eza profond eza une façon ya encourager ngai ya koyeba ke musala nga na salaka et mona na kana misa batu eza na batu balandaka biso de près ou de loin. Bongo na sima réunion moko ya kafu esalemaki honorable Maotwene Papa Selembao du les responsables azali pe moko ya ba au cadre na parti politique ba bengi Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse parti cher ya autorité morale honorable sénateur Gentini Ngobila Mbaka masolo elekaki vraiment kitoko ezalaki occasion pona au cadre o ya ACP apesa idéologie ya parti ndenge ACP ezali kotambola na ba oyo ba sika bayeba ndenge nini ACP tambolaka pe koluka bato misusu oyo bazali banda basadere na parti politique oyo babengi ACP ya autorité morale Gentini Ngobila Mbaka. Tobeta bongo masoletali élève ya complexe scolaire Maman Pemba ya 2 oyo ya maternelle école oyo ya fondation Nerombungu Bango basalaki visite guidée na supermarché mingi penza na de bonhomme kuna na commune ya Matete la Dilan du détail. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba de école ya fondation Nerombungu basalaki visite guidée na supermarché oyo ezwami na quartier de bonhomme na commune ya Matete. Ba élève ya maternelle basalaki accompagné na ba encadreur na bango bayaki kotelisa bango biloko nyonso bazali kotangisa bango biloko ya kolia pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali kotekama na supermarché. Ba élève bazalaki na esengo makasi bana maternelle basepeli pe ba répondaki na mituna nyonso ba encadreur bazali kotuna bango par rapport ya oyo nyonso batangaki. Visiter les gâteaux, ramasser, on a vu les boudins, doyer, visiter les boudins, les gâteaux, les dolés, les crayons. Visiter les boudins et les gâteaux, les crèmes, les biscuits, les jouets, les sacs avec les dolés. Bosimba peboye ba réponse oyo ba élève ya maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba ba pesaki par rapport ya mituna ba encadrer ba tunaki bango etalisi vraiment que bazwaki ba leçon nyonso na ndenge ya malamu na complexe scolaire Mama Pemba de école ya fondation Nerombungu kuna encadrement kitoko ezali kosalema na ndenge ya kosakana te nyonso elekaki kitoko na sima ya supermarché bango nyonso accompagné na équipe nyonso ya encadreur batu ya sécurité nyonso na complexe scolaire Mama Pemba ezalaka bien préparé bazongaki na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la paix kuna na commune ya Kisenso et pai wapi siège ya complexe scolaire Mama Pemba de ezwami honorable Nerombungu Fabanga Moyo azali kotia ba batterie nyonso en marche pona encadrement ya bilenge non seulement na commune ya Kisenso na ville ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo et sike ya kitoko kotangisa bana yangoyo ezali komonana. Merci honorable Nerombungu na cadeau kitoko pesi bilenge.
population veut faire quoi? Pour acheter l'argent, il faut avoir quoi? L'argent. Et quoi encore? Kaka na basolo etali fele sostebo bakibandeko bavandi mingi penza na quartier Sakombi baza konyoka makasi na likambo etali mai bolanda. En plein 21e siècle, ezana bakwa misusu ya ville ya Kinshasa na capitale ya République démocratique du Congo, babosana bango bambula ebele na makambo etali mai. Kaya quartier Sakombi na Mayenge na commune ya Kimbateke esengeli kosimba ke basalelaka kaka ba mai ya libulu tope mai ya forage yango esungaka population ya kwa wana pona certains besoins ménagers. Esengeli kotalisa pe ke ezali manque ya volonté ya ko résoudre ba problème oyo ya première nécessité. Na yango vie sociale ya quartier Sakombi pe Mayenge za malamu te, esengeli ba autorité batala vraiment kana bango po vi baza komene eza pasi pe mawa. Penda ezo pena ba pompe ezate. Ba pompe za pena kuna na se côté ya pont kuna. Mais biso koto do mila maya mabulu donc mai moko kaka ya bongo kaka to toka maya mabulu bana bazo mila kaka bongo emsubo chekis donc ça peut permettre te année 2024 pena président sala biso pela quelque chose ko biso ba pompe da quartier o sa ko di biso to sepela makasi ba condition to usina na 2023 o to na 2024 to na posa développement ekota. De la même manière bazana problème ya o etali mai to constater lisusu pe absence ya ba câble de transmission de l'électricité na ba kwa ya quartier Mayenge pe Sakombi. Pengine ba konja mboka en principe mboka batu bazali peuple azonyo kwama ba bongisila biso makambo etali courant poye koma lelo courant epeli lobi courant ezate en défaut bokoya ko courant retard ba 23h courant ye okepte pe bokola la ka bongo sans courant. Population ezo se plaindre na insécurité o ezo se battre plein à cause ya manque d'électricité yango ezo favoriser ba criminalité. Population avandi na quartier Badara kuna na commune Tele bango pe kuna mai eza kutumisa bango makasi ilongo na courant. Na quartier Badara, na commune Yansele, likambo ya pasi ezali kuna ezali likambo ya courant pe mai. Ba reporter ya Info Lingala ba betaki tour kuna ba constataki ba situation moko ya malamu te pona likambo etali courant insécurité ezali makasi a on a 18h ozali obligé ya kokima mbango kokota na ndako na yo pe molili moko eyaka na esika oyo ezali mawa awa na ville ya Kinshasa kokuta na ba situation oyo bana ya Badara balobi likambo etali mai pe awa kutu babosana bango bongo tangu ba reporter ya Info Lingala bakomaki sur place bango basepelaki mingi kobeta mbela enfin ke bakonzi ya mboka bayoka pe bango ba résoudre des problèmes ya courant pe mai na quartier Badara na commune Yansele. Awa to na quartier Badara 2 commune ya Nsele tofandi awa tangu mulai alors kamba malonga ezalaka te tozotungisama concernant makambo ya mai courant emonanaka te kaka ba promesse donc tozwaka eloko te alors yango wana tosouffrir makasi omoni ke l'eau c'est la vie bosikoyo mai emonanaka te nini ka promesse donc tozwaka pe yango te ezaloko déjà wume bato Badara oyo banto banjango na tomona courant te tomona mai te yango tozana bosenga nango nde na moment o na mbula wa 2024 bakochela biso courant bakochela biso mai po ça nécessairement ya so mata biloko courant ezate po tozo bayeni courant ezate ozomona tozana susa courant na mai bakochela biso. Compagnie africaine d'investissement na mokuse bango baza ko fêter 34e anniversaire na bango na service na ya nasobo bake kuna confort elali kuna ya kusakana te. Mbula ya sika ebandie makambo ya sika pe ye Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort, sécurité, ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobo sanate na 2026 oyo CAA zoko kisa 34 ans mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na nyonso. Ah, CAA, Mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.
Plaidons ensemble pour l'homme de Dieu, Nabokambomi, couple Chana, Bango, Ba, Bengisi, Bana, Nzambe Nyonso, au Bazaba Amoureux Intercession, samedi 14 février 2026, à partir de 8h. Bolande. Ministère plaidons ensemble pour l'homme de Dieu PHD Namokuse et Lengeli Milulu Monene pour na kufungula année 2026. Samedi 14 février de 8h à 14h. Culte d'action de grâce pour na basali ya Nzambe ya mokili mobimba. Pe 10 ans d'existence ya ministère. Bongo Batei, Ezali Bongo, le patriarche Jean Kalama Bintou. Même pour toi, mais pour Nayo, ceux qui te réclament là, malgré les contrats que vos parents ont pris, ça ne tiendra pas. Bishop Anakle Lutina. Nous ne mourrons pas parce que les hommes veulent nous tuer, mais nous vivons parce que Dieu nous fait vivre. Peba Otiami Lulu Ezali Bongo, le couple Osbi Pe Maria Shamaka Yoatumba. Yokatem, Aksanti. Tope Melesi. Boya toloba aksanti, boya toloba Melesi, pona nyonso o Nzambe asala ki pona basali na ye na 2025, pe pona oyo akosala lisusu na 2026. Tolobi bien, samedi 14 février de 8h à 14h, salle panafricaine. Salle panafricaine, ezali na 12e rue numéro 48, quartier Cité Verte, arrêt Boulangerie, référence école Pierre Bouvet, commune ya Selembao. To bengisi basali na Nzambe nyonso, pe bana na Nzambe nyonso ya ville ya Kinshasa. Yesu Kristu azali lolenge moko lelo lobi pe libela na libela. Boye ibolamu. Potopota walonga pona bana na mineza Protivap mukologo komela ngo pisaka santé ya Kito. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abela kabela kate, alimba kate. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba inga kango, sate kitoko nzoto makasi. Matemi disra, mama letsa mwana. Sukana mbimbi. Nous avons un comité écologique Bolanda, leur tourne à eux. Ba famille Mambombe, pe famille Kulunza, elongona lingomba ya 197 oyo ezali dirigé epai ya honorable Christian Mutela Mayele, bazana mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayibai na bango nyonso, liwa ya mama, mwasi, mwana, koko, pe muninga na bango, Chouchou Kulunza, oyo akufaki depuis mokolo ya mercredi 4 février 2026, na sima ya bokono ya tango mokuse. En attendant programme eyeba na kosalema, matanga ezali bongo organisé na lopango ya libota oyo ezwami na avenue Mafuta numéro 196 na commune ya Bumbu, référence école Selam. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka mama Chouchou Kulunza. Basangani balingi sengana wa. Vous avez répondre à la journal pour la ceux qui vont se prendre ça. Merci Negor Ntingi Matomi Nazaki bon na sima caméra peine à montage concours rédactionnel il y a grâce pour Balouzo le héritier ma opinion mais super vous avez journal ngala mino de rendez-vous que vous allez ko au revoir. Mule sika bandie makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye ne bandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort, sécurité, ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mo kwake
Bobo Sanate na 2026 Oyo. CAA Zokokisa 34 ans Mokoka. Toujours na service à ma Congolais. Paye à clientèle na Enyoso. Ah, CAA, Mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.